Bonde quoi avant que les camufo ba lolem monayo. Hein? C'est ça non? Merci na longa da kuna kala côté ya mupenya. Bango ba caméraman. Abonnez-vous à Maman Chaco. Abonnez-vous. Hey, yaya. Wani la YouTube. Ba vu. Oye futa na ngo soute. YouTube ba mam ko. Akop na bino. Aboma kop. Donc elo bona simna bango teka pour bomela so kop. Je vois sur YouTube na biso. So moi je place le temps YouTube est koufa. Netoye baba nani ba professionnel. Il y a la lobby que pasteur Oloba qui bat tout oh ba sala mabe ba senga déjà pardon. Il y a ce quoi lobby que non il y a tikala jamais ko senga pasteur de Moïse Mbi pardon. Oh pasteur atika jamais autant à kombo na. C'est ka lingara mo c'est ka boka Moïse ko ta bien. Yanga sepela na. Pour ba Moïse ba baba Mbi kana makambo italien ko megate. Ngana ila Simon Sandra à la Kitambo. Sandra mila shimbo ma bibi mana Moïse Mbi. Oh. Amela le shimbo kite ane ka fie ba clip na Kofi Olomide na Fally Ipupa. E osani. E bi bolingo ba ko kabona ba ko zonga yo no zonga na ex no mo boete. E bolingo e promite. On lobela un homme de Dieu pasteur Moïse. Alors bi e ba pasteur mo uda za ya munene o za 6 mikolo alingi chroniqueuse mo bo yo gengo de. Bon grâce te bonga na yeba ki ya mwindu. Moi c'est rose qui moi ça ministère moi ba ka ba de ba une semaine ba 3 semaines. J'ara mwindu kote na yeba ka. Kote na yeba ko za kote autant Myriam Mapula na yo bo na ba Karine Mokonzi. Tant mo zaka bana misala Karine kote na yeba ka yo. To so buna na fivette. Unde qui be ba ko lisolo ka. Discuter to ndesi ma pour aider bitumba. On était dans zipé dans mbata de bitumba. Yo zipé il pivette mbata. Oh. Makambo le besoin ni internet. Myriam Mapula tuna Myriam webisa yo. Ndabe matango nde ya batu boye awa ba responsable ba véhiculer. Neti mimika bongo za mutu kata ko yate. Ba gabi ba ko ya. Coquette mori ba bloka ma Mélanie ko yate. Éléphant. Nazo yebisa yo. Coquette mori ba mama bilamba mama Mélanie a véhiculé te. Amata mutuka ya la donna a ko yate. La donna ko do esima so moi catch. Véhiculé akoya ba kui kudu aleki na ping pong kui ngazoya kui ata makobo véhiculé 3 quarts bongo yo coquette mo yiba bloka ma Mélanie ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo au consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey Kania! Tout le plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés ce côté sur Congo Victoria. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la fille qui dérange. Je crois que vous savez, la présence c'est vraiment très très bien. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau. C'est un peu d'analyser par rapport à les canaux YouTube. Parce que YouTube est comme église, en tout cas, c'est Bima. Parce que le dossier est belé. Tout le monde a le retour de Eliane Bafeno. Après d'avoir Kabwana Yorobo, après d'avoir Samboussa, pasteur Moïse Mbi et Monier Lissousou, Aïbi Soussou Nakoloba, que jamais n'a vu naé, Aïba Nakosenga, pasteur Moïse Mbi et pardon. Or, pasteur n'a pas mis ça, toi, les canaux, jamais qu'on t'a combat Eliane Bafeno. Et puis, à part cela, tout le monde Soukuna, Peniel, Yewana, Alobi qui est un frère Mike Kalamba, il faut qu'il n'y ait pas de justice.
tokoloba sur dossier maman chaque tozoyeba te dernière réunion et ça les maki mais suite tozoyeba na kakate ensemble avec éléphant de la presse congolaise on te ko fête anniversaire na EP déjà toko solane do fille moi bibenga fille ya libele ye akoma na maman tumba pe internet ndé mo pe kaka na ya Gabi donc ya kenanika award voilà toko solango merci beaucoup à Gisol qui est dans cette caméra et aussi merci beaucoup à Moïse le prof na montage merci à tous pour nous engager Mima Ibele le gros bébé de la presse congolaise donc na moniwana donc Peggy Tito le parallèlo de la presse congolaise voilà tous pour nous engager je suis avec éléphant de la presse avec elle donc éléphant de la presse Ndeto Solola merci beaucoup à Adosenga depuis la Suisse papa na Rossetti de Sengomoka ya Pemba merci beaucoup ba lobby na elle qui m'a bi mokola mombe na Paris hein ba tous ngara Mima Ibele na lingable moi trop na kabli moi koleka comité clé na Hollande ma Belgique 2 la dame de cœur ma Belgique 4 ma conseillère na binazara na bino quoi ba tous ngara Mima Ibele na bino comité clé tout le monde il y a Dadi ma bibi mokola mombe na Paris et femme depuis Paris mais aza na Kinshasa to vivre à époque na e fungolanga ba mona fille à libélé éléphant de la presse éléphant joyeux anniversaire et continue au moins vraiment merci beaucoup Mima Ibele gros bébé de la presse c'est ma consoeur merci bateau tout boye binga je m'appelle Vanessa Marouette autrement dit éléphant de la presse congolaise fille à libélé pour aux na poitrine le roi nga fozara mwana nzambe donc soza na ngote tande lingana on lingana boy en tout cas na lingana bino trop ba maman autorité ba chinoise ba les défenseurs ba charge de Karine Mokonde je vous adore maman Anilita Nasi Clams ba mingi ba lobi yonde nga na yeba ki dans na anniversaire na yeba ba vrai na yeba ba vrai na nga ba nanyo ba zara nga donc merci Glam pena soli oh wa munanga yebina afuta nga lokona sala pa na chaque fin du mois na séquence ma mingi mami na lela trop merci pour tout maman Anilita balobi bambote na mobali na nga bambote sikosa mobali na yo yo ba chéri na émission chéri na nga ko comment ina tena tanga kombote bambote na bisiko zali merci na yuli pesene babi ya baleki papa kuta mwana nga be do pena na Niclo et pesene merci na be do pesene en dehors de Paris donc na leb notre je suis la gros de la presse voilà donc on capé ko sola na yo éléphant pe alinga ba yeba tout monde rose la trona Karine yo ozara na côté ozara défenseur ozara na côté ni nga ba luta ma bete na zara ni défenseur ni charge après venir yo ozara charge na pour la bino boboya bo acceptanga te oui vérité te boboya nga na kele be kuna Nicolas Boya na mo sela mama Karine na ndenge na nga par rapport à Karine on a ebaki chez Myriam Mapula on a ba kokokene ko Myriam na ndako Karine mais oui donc na mo sela bon Karine nga Karine benganga mokonza benganga ah okomosa be mission ah mal à tête nga Karine benganga mokonza benganga donc ACP là na ndenge na défendre sur likambo zali ACP là non lobaka pe na yebise ke bino boboyanga na se koto boyo la bi non loba no kana ndenge na et ça la lote preuve ne peke na loba na zobi ba maman autorité belenga Olga Kabelo benganga donc c'est moi tu es que pe yaka Olga Kabelo babi Kabelo malonga chez Olga Kabelo mokonzi ya Kabelo chez Olga Kabelo donc abenganga na zora moi tu es que ozomona de nazo be na cyclos mamingi kuna ba mama Kabibi mwamba babenganga na zora moi muke ba mama Anilita na zora moi Kabibi autozala ana kina zonga nazaki na ye nazaki na matanga en tout cas tozaki ensemble et les gars tellement bien donc ozomona donc na sima Karine na zo be moi mutu moko boye asoki paranga chéri oh na sima Karine oh nazo be moi chéri moi be ba ki paranga te ndolo be la ka Karine bonga na fois na Karine donc dans mobilité mais garçon moro mais à soutenir maïdaranga donc chaque fin du mois allo éléphant qu'est-ce que code na foutu peut parler au monde marina fond na chérie na kuna gratos mais ya foutu na nenga induisa et ça ra bon les ra bon on va les pas chérie na yo gratos mais ami qui les so apesa na loupeur na fan na donc na zarana c'est quoi tinara na ndeka ka habité ngati na vola de chérie ngati ata provision ko aider yo ti chérie tindaka mo ngane ko aider yo pona Karine na osunga yo voilà merci beaucoup na bi ozara mama tumba
dossier à maman Chakou bana maman Chakou akufi to ki nta ba 3 semaines yango suite de banate to mona mikolo c'est comment qui so ba to muta kufi moi 4 jours 5 jours ba sel ba sec eleki mais maman Chakou yo mo pozo ya kananu hein te bi yo le ba vérité maman ba bengale nga po to bunde na Fivette Mayamba na tanga sukomote me na tanga kombo na yo t'es rancune, t'es pas me talouker kengo. Ngana c'est l'émission, moi je travaille chez Mère et Vie Solution. Ça la peine na canal J'aime télévision pas joli Moussampa. Na comme ça l'émission awa. Na matanga maman chapeau to na matongé, appelé matongé. Voilà. Na c'est les mso ko makele les beaux comprendre to matongé. À 0 mètre na matanga maman Chakou. Na comme ça l'émission na matanga maman Chakou. Et ça n'est qu'à dire na président Batista. Non, je pas grâce. Je ne sais pas comment pour grâce, je vais à Mouindou. Moi, c'est quoi que moi, c'est ministère, moi, une semaine, 3 semaines. Je vais à Mouindou. Quand on a quand on a côté autant Myriam, ma poule, na yo, bon, on n'a pas Karine Mokonzi. Tant que on a pas Missa la Karine, quand on a yo. Oh mon an, donc on a pas bongo. Grâce à moi, ba famille, ba ça ba Kirina bango kuna. Fais mon coup de YouTube à l'Obanganit. Fais le courage. Yo, éléphant. Yo! Fais mon nana. Non, mais dans YouTube, mais comment on est habité? Mais c'est yo. Yo, le bananga. Ah, Mouindou topé. Mouindou, boy. Attendez, ni qui arrête de me surveiller. Comment non, tant. Fais mon yo. Fais l'autre. Oh, t'es. Qui nous éléphant? Vivre au bio finga. Na finga ye po ye akota mam na nga na finga ye po nga za tumba nga kipara nga na gabi nga kipara te da so beti na da so continue kuke na nga na beta obima nga finga nga ça va jeter on comprend to boire poni to comme ma belle famille to ma chérie faut doser ma msous ya mona madara ma chako yo na luka kada esi yo na chose ka nani moko na mboka ati akatwo nana comment qui endroit ya ko tunisa Moutona na mona kete na ko bunza matanga ma bitumba e comme bongo lien moko boya ko bunda lien moko ba tunisa lien moko songi lien moko ko chola e comme bongo to so bunda na Fivette bunda ki be ba uzaka ko lisolo ka discuter to ndesima ba pour aider bitumba on était na zipe da mbata de bitumba yo zipe Fivette mbata oh makambo le bezani o internet Myriam Mapula tuna Myriam ma webisa yo si na lâche de mar à tolo bana raté so tourner à webisa yo arrête ce maman ngana lo bana on comprend donc ngana na bo na tunga na beza mbata na terre na beza mbata et ko sala ke ba kimisi ba camarade ne ba zozo ba fia kisi ba non si ma kisi po ba linga ba lesbienne ba lesbienne ba o ba preuve nango eza parce que tango zo ba bongo na bi bino banga ko so bo ya minga na o ko mo banga ba preuve ngala banga ndeni ngala banga mutson ngala banga mutu e kana sala musana nga pour dire que ba kisi ba zora eza pour la banini ba lingala ba sala nini ba lesbienne bango ba grâce témoin te Fivette n'en doute les que belé ba zoye kenkele fille nous d'abord on doute pas produit quel abo ma on a tatouage ba zoye bon en fait madame maman Chakou on me fait ma bé Chakou on a timisi famille à la famille neza boé oh ça vrai cop maman na cop dans l'icône de Robima matanga comme cop oh yango machaka baki moko bi era ngo bo lestra ngana mi lela era ngona mi lela ami yebaki bo famille pe ba comme ça cop même ça yo Chakou on a famille boé ndeza boé ngana ba porte na beta mbongo ngande artiste à danger do elombe ate oh masumu de Brenda ate ngande donc ngande artiste à danger ndé abodo ta boye to misali konde me ngabo pesa ka 50% na nga pour à démarrer mutu kané pe après tout ake o compte ba demande a sengi pe ba crédit ba robenga ka ya ta crédit c'est comment 100 unités faut 2300 2500 belé $1 parce que ba on so ba $1 so li ko na ngonde zana Chakou nga dépasser bon atambo batana e Chakou famille oh maman na cop famille betimbian elomba ya boli banda ate masumu de Brenda ba boy ba masumu bana ba lia ka so arrêter mbongo ya ngaka lia pour aboko la junior obi junior
Junior Lusaoul. Moi, et moi, pas ma soumu. Moi, pas ma soumu. Moi, pas de. Junior a travaillé là, Lusaoul, Luko, Lusaoul. Moi, pas ma soumu. So, les conanda, Zana. À moins d'ailleurs, Mbonweke, Junior, il y a besoin de Pacha. Fabokola, Junior. Père Aléli. Moi, pas ma soumu. D'ailleurs, matin, on est à Batouboye, responsable, véhiculeux. Neti mimika bongo za mutu kwata koyate. Ba gabi ba koya. Coquette mori ba bloka ma melania koyate. Éléphant. Nazo ebisa yo. Coquette mori ba mama bilama mama Mélanie a véhiculé te. Amata mutuka ya la dona a koyate. La dona ko do esima so moi catch. Véhiculé a koya. Ba kui kudu alekina ping pong. Kui ngazo ya. Kui ata makobo. Véhiculé 3 quarts. Bon, il y a coquette, il va bloquer comme un Mélanie. À regarder. On a un problème avec comédien parce que nous on doit expliquer c'est comme si on a un problème avec comédien. On a sur la bien présent dans Baptista, mon vieux Kitambo, Gino là, puis Fiton Saï, présent Caleb Tukebana, ici pêché en black langue madame. Babi Sila Bisalou, na solasou nana. Banan dans na Sabango. Na solasou na Babi, il y a bien un motema nanga. Pire vient nanga, si à tout là. Alors vieux, parlez na offre de na okosanga. Nake, nazula, viens nanga. Au mona, na ans luzolo mutu o atindeli ngai $300. Vanessa soma loso ou getka no felina. C'est Fantomas. Ans luzolo, mon vieux. Ans luzolo vieux moko na habité. Fantomas mtasali. Nina David Nsala ozo lega mikoloni. Quelle boule. Atine bembo. Nga tindelenga $300. Na retika mais wona so vérité. Na na fi balo soko ti na mère fo mo nango. Balo so ni na retika. Omona. Donc na promena na ba comédie te batu boya siko. Toza matongi okobenga batu veni batangube batani. Oti nango banani boya ko ka bata mituka. Donc soit comédien ça na mutuka te ko yate. Kona. Baba kasi batima kone bota trouble matanga. Ba bundaka. Konkenga saliptara. Balobi ne gabi ateka maputa te. Waso maputa na zandi. Ta niveau. Ndeti ba gabi bango véhiculé. Ser nanga. Awe makasi. So li kona ngo comédienne. Gino la a mutuka to yate. Viens Petit Jésus, vous avez Moutuka. A été très calme, tu peux bakata. Ma soeur Moutuka. Eh, coquette soit ndoki. Moi, il va ma Mélanie. Regardez. Nani susu. Moi belé batama boki ango. Pati ke ngambe. Wa Moutuka te, fala ndaku. Oyate. Parce que ngambe je n'ai insisté. Il y a cordon na yo pene ya ni na ko longo be musala. Nga mundiba. Parce que ngambe cordon nga ngamsaya nan. Je me rêve cordon da Patrick nga. Mundiba ne cordon, mundiba be on a véhicule de oyate fala ndaku. Oh. Mundiba be cordon, mundiba de cordon nga. Ngambe na tikoza cordon na mere vote akosa bino bongo. Émission be se lukamba otala ngo mundiba. Faut telle émission parce que ngambe ko sa bango ya accordo mais rêvé atiko accordo te niet on a so que tina ba parti ngambe mtaka ebisinga bozo ka ngoka ndezela ke na accordo ya kunezela ka ngambe ba futa ape bino ngamu ta simbongo ayo futa bino yoka nga bana koti mais rêvé et après bana na YouTube chaîne on a sali 6 mois on ça ka se mais rêvé ba solution po binga nga liboma longa nga soto yoka mbongo te nzimbu te na longo na. So mère était que bafutaka bien. Mère na solaka kitoko. Ngako du bébé se kabela ngambon on dirait a futanga. Ba kabela nga kamara nga. Bébé se lukoma pe médecine ati. So li ko na ngo mère éve. Bana condition na mère éve. Non patria benga na ko pe to sola ma mère éve. Alors les femmes e ben ndé. Muta futanga c'est mundirba. Mundi baka o théâtre o jouer le roi nani bawara mundi ba mtafutanga na mundi ba cordon nga me wana véhicule te koyate po esopa bo benga no mundi ba benga so mutu te koyate
neti nga be wewa fia wewa nga kuna na koma te nga da pa masumu da benga da so na ba grâce te mona ba fete kuna da benga na biso da kuna na oh ba benga so wana ay bolonga bina bolonga bana ba ben poli boli ko baby sala batu musala nga kuna na ya te kuna na ya ka jouer morgue pour jouer morgue na mila mayoka pa oye mayoka pa mayoka pa kisi wana so melo no mela ta simbu mapona yoka te oyo masumu kuna oyo nani pona na mema mayoka pa nga yoka te nde bato umsebembe wana pona est-ce que dako eza honneur ya mama Shako bien ni balobi entre ta fe nene yoka ki e pa nani oyo o nani pede o ba pli bien nene te tonter Hervé les salles tonter Hervé alobi ke ba obi misango bon c'est la makambo le ka ba fongola po so ba uti kuna awe ba ya fa na ba terrasse ba mena donc maman Shako nda vandi kuna si mukolo mokona mboka ko lever décision oh so que ça là un mois marche pas un mois ki moyi ba bloka maman Mélanie coquette alobaki que jour antenne enfant ne kena na yo ke kaponga l'observer pas ba bloka tata moi c'est nga maman Mélanie l'observer aloba OK ba obi misango ba c'est maman Olive aya so nga na tuni maman Olive ministre ya culture maman Olive ba commande bino oh le ta as nous bo débat qui limite bino ta as nous la siliki ça c'est siliki bon la maman Shako na morgue abonnez-vous hein, maman Shako ah donc awa kutu tala bobo mais tous les comédiens et là nga linga bino te bobo même so cop na biso beba tous les comédiens comme les journalistes et à ce instant nga bana linga bino te donc quand bébé et comme ça que taka jour matanga mama Shako avant biso mo tu ba pandisango to na ba ngode ba chaki na regarde au moins on de ce côté donc bino bena na bo de donc oh yo Marie Jeanne Bololé te mutu nanga Marie Jeanne Bololé a mutu nanga et no zoet eza nani kuna chaîne e Mavumu TV Marie Jeanne Bololé TV Gabriel Tumba TV Serre na mena lobby nani yaya to lembi mais là les YouTube elle comme li konda mutem ta comme luka na bi na tout na rappel est-ce YouTube on afuta penda YouTube elle doit futa kala YouTube afuta al souté on doit souté tu moni on va passer la musa na biso ka tout mara boye abunda jona sera si ya les fire au ça na mère va solution yo do ça dans 100 000 vies na bi c'est wazoba pour bi YouTube te mon YouTube ya kala ya le futa souté l'autre sous bateau bala qui na poto na bakarine mokonzi donc ndeli bino ona masasa ngada jomo be dame langa chaîne avait 980 abonnés donc c'est na 20 abonnés monétisation code Jonathan Timba changer code de chaîne a changer de ani ni mkombo a changer tunga so likona onde ya be ngafu na ta chaîne l'autre lona lobito. Voilà, merci beaucoup éléphant. On les apprendre le point par rapport à matanga à maman Shako. Tout le ballon le lo boye. Dossier yande kolabiso Eliane Bafena. Tout le monde a biso sneni aimila qui pasteur Moïse Mbiye, que non pasteur Moïse Mbiye, alingaki aviolaye, abimalaye. Tout ça pasteur en tout cas je m'en abiso. Quand le papa m'a pasteur, n'a comme un peu ko banga, n'a comme vraiment ko banga, m'a pasteur ko lobelango, parce que au monde en net osa boé, tout le monde a mudu ana vina ya salaka, n'a quoi ya délire, na lobby et kenda kezwa kezongi ça qui oui, mais nana vina ngamo privé yanga, parce que Moïse Mbi alinga Eliane Bafeno, alinga été. Yanga ni éléphant en cage. Eliane a lobby que pasteur Olba qui bat tout oh ba sala mabe ba senga déjà pardon. Ya yesu ko lobby que non ya tikala jamais ko senga pasteur de Moïse Mbi pardon. Oh pasteur a tikala jamais autant a kombo na. C'est ka linga rambo, c'est ka boka Moïse ko ta bien. Yanga sepela na. Pour ba Moïse ba ngamba Mbi kana ngamba italien ko megate.
Moi je mbi biso moni ena banisu ba na YouTube ba mona na TV. Tout dans na semaine na cité Betel avant na kelpa Michael Mbaye na semaine na cité Betel. Na ebsayo. Jo miaka jo. Banzele tout monde na pepe ba ko tante Moïse. Ngana yebi la fille Sandra à la Kitambo. Sandra me la chimbo ma bibi mana Moïse mbi. Oh. Amena le chimbo kite ane ka fille ba clip na Kofi Olomide na Fally Ipupa. Et osani. Et puis bolingo, ba ko kabona, ba ko zonga, yo no zonga na ex no mo boete. Ya bolingo e promite. On le bela un homme de Dieu pasteur Moïse. Alors bi, ba ko pasteur mo uda za ya munene, o za 6 mikolo alingi chroniqueuse mo bo. Yo gengo de. Ya normal. Ya normal. Pasteur nini? Ah, bon ça va sembler boy, ko jemi. Pasteur nini ponga na yebi nga yete pasteur nini? Pasteur moi c'est li chroniqueuse mo restaurant na bon marché yo bien onte. Otsa moni pasteur nyonso ana vie na ye. Pasteur nyonso ana mam na ye. Mon nenga na abo, netinga na abo na mana ba homme de Dieu belé. Na ko ebisoni na famille. Il faut les gars délivrance yebi. Eh, tu nga nini? Jacob, eteke bolingo Jacob. Cop neni. Cop ya mama na cop. Na ko ya boye na benji li konda na ngana ke. Ngai na abo na ko bima ndete na basango. Moni nani sango nde na ko merati. Basango ba misti, basama mebele. Moni ba lance mona ba sewana. Te ba prêter serment na ba yo mama sala. Mais bah pasteur tout on a zana bango na vie. Ba minene na mboko. Ba yebani pe. Ya makasi. Pe bana sisi na YouTube bana sisi makasi. Ba ta ba makasi. Ba se ba contrat. Ba ebela. Bon amana ba. Pasteur warrior. Moi pasteur Deniles. N'était ko ba mudute. Te yo ba pese ba contrat a hauteur on appelle internet. Te bi mikolo pasteur de prophète Deniles. Nini ba pasteur ebele ba comment ba contrat. Contrat né. Ebele. Ba ka pasteur Deniles ka yemote. Jean Oscar o nani ki zemna kibila. Bimana e. Nani oyo Sonic afuta. Bimana e. Na le tangelo. Eh. Mais tanga ko ye éléphant. Na tangelo. Tu tangit. Ko tanga nyoso yangwana. Tu la comprends? Pour les gars la délivrance. Verset mon lobby malheur na muto ko esa mosala nzambe. Wana. Basala nzambe ba ko luka biso pwana. Ngane na abona kenala ngai. Mongane na abona. Naloba mambo weze ngana na YouTube. Pona la salo kuta basala nzambe. Pasteur mo baza ana succès. Ngala sumla ke die mamela nga. Ana succès na YouTube nga. Ana succès. Na YouTube. Sikoto olobele. Ba olobele be mikolo. Balobela ye be ba olobele ka. Nga. Wa kutu mikolo nda zongeli. Po sekina ponga ba lazama na genda asute. Ba musique na genda asute. Pona ko na belle famille nga. Suna bota la poza vie nga. Oh non, elle a témoignage, nous avons changé, on a zaté. Bana comment pas passer Michael Mbaye na zaso na za lelo te. Bon mona, to ça na ba Maureen Bola. Na ba policier ensemble. Na biete, na ba mami Yvette Kalombo. Oh mona. Donc oyo nga na loba, berger chinoka be ayebi fisi wa siwasto na yebi moninga. Bon comprendre. Donc basala nzambe lelo bakomi ko sala na kombo ya nzambe. Base belé. So na mina do tanga bango awa, mikolo wera pekisanga mambo ya. Po wera binanga bimisanga suta. Et tant que autant d'abord comme pasteur minene boy. Ozo banga te ba preuve, ba même la justice ozo banga te parce que tu comme la télé. Preuve en tout nanga. Preuve en tout nanga bango. Naka bango ba mbuma o ba na kata nzoto na ba tâche na ba. Oh, na ta vérité. Na vérité. Na son vérité. Oh, na oui hein. Obangi. Oh, on dili bambuma. Bambuma kata nzoto na bango. Makwanza to loba makwanza. Makwanza te na ebi kati ya mutu. Amoni ndeto bima na mbale mbale mo bimina otale. Ndeti ngava na sa exemple na mbana fale. Ofuna kangilu mo fale za na kata nzoto. Preuve nyoso ngwana. Obite. Est-ce que vous êtes la pasteur au tangeti moko wala mona ni. Wa kuna dengelo ka mibale ba so be 6. Te otenga mibale te. Pasteur moko za na moni na balari na bandal. Okoti olekani ninyo yo le quartier
au pouce le salon mon église et quand même na malewa mo balubeza wana pasteur wana diema na za pena ye mais lelo akomi obikola batu na yebisa yo jemima na biso pasteur wana tokena na to milane bière monenga kota bofo e kota bofo nde monna kiziamina moi au moins lelo hein na mona ba no vérité oh bangani tino ko malili lo bitnani Joscar zalo kimia ngana yebi ya yebinga ngana yebi na yebi donc soko ngolo ba mbanga ba pasteur nga mona bonga mitakala tous les pasteurs mutakala donc comme on a dit que mwezi mbiye po linye lani ba feno ba kozongana eli kambute ndio zana mai na kende na mai na makila ndio rapose la 5 ba salon nebe ba le rapose ba sala e ena ko ndenge moko o mangani ndenge moko ndio zana mai makila ozoka pose iPhone 12 11 ndenge Jean Oscar pa yo kaka ndenge moya homme de Dieu faut moi respect respect fioto yemo ka respecter poani tanga luka bala mike poani est normal ka bala bango c'est tout pourquoi et pour na destin nga nana avenir nga oetanga liboso lope na koma mwasi ya mutu na koma mais c'est na baba pasteur oto bima na bango la basanda mais mineno teng ba kombo il faut venir les canal délivrance au bana ba kisit il faut les canal délivrance te dana le cas pas mai kalamba da ba prelanga comment délivrer déjà nana ngote mbala nga yebi nana ngote par rapport ya dossier siko ya nani ya pasteur na yo Mike Kalambai ndenge penyel azoleka na TV koloba kaza ndumba azana base belé mais la justice faza ndumba comme na Mike Kalambai faza ndumba vrai Joe mbala mukuzo mbala chocolat lo ba sanzie wana dadi nanga chocolat frappant mobali faza la ndumba mais oui pour y a benge ndumba pour attention to lobi ke to longole ndumba etira ka bongo yo bien que etira ka bongo babi walingi chroniqueuse moko boye asale soki nini asale chroniqueuse ne batengi pela comment babi walingi chroniqueuse moko boye asale soki pe salon et soki restaurant soki loro siwa baba na siwa o mais ça problème te fifi siwa o ka te sango tamboli Wali Mbappé babi sango tamboli na ebsayo sango tamboli oh pour mes até bino mo lukaka si wasali restaurant na mbongo na e dans la vandi abo na kitu anga boya bokoni na tangi kombo siwa je mayoka te ngane na vandi na tangi kombo siwa siwa stone label moninga na lobi siwa yemo ka yebi ke ba chroniqueuse ba lo bango danga na ebsayo siwa yebi ke ba chroniqueuse ba zo ba je na conférence de presse amena na ka état de mabedi atonga siwa pona Mike Kalamba ya promité oh arma kobenge MK ya promité et que si on a vrai chéri fi a libéré wanga les fois de la presse Mike Kambala lingue mais oui vrai chéri on prononcer mambo zolo na TV non et ça ba réputation ya batu éléphant bina d'abord lo bango singa la tuni question na ten comme on a été il paraît qu'il y a lingi chroniqueuse c'est à toi de confirmer et d'annuler il paraît pour yebi question à côté l'émission oh ngamo ko no tinde la lien ya j'ai mis la barre pour est-ce que l'accent na banga yoka si wa aza moi si ya Mike Kalamba etali ninga etali ni ba diaspora batala bisote muna mdu azana vile ngana ko na kuta de na chroniqueuse no azasa l'émission na bandai ya laksani si wana akufe da mobali yaya oike na lekati na telema na tunda muto telema yaya muto tanga komo uyebi abi ya fana kimia uyebi siwa o na mweka na RTG ta niveau donc so Mike Kalambai alinga bala siwa eza problème te et c'est que siwa enani Mike Kalambai assis ça na mupenya on promis de une histoire et ça langa bien plaisir parce que mambo to bimisana na ba kombo to tanga yo moka mto tanga yoka non et c'est pesanga ka jusque là yoka te pose une question te pose question langa la tuni yo éléphant zela attends et à plateau nanga c'est moi qui te reçois non ngam na yambi non
Comment j'ai posé la question? C'est parce que aux autres qui ont la première, qui ont la deuxième, qui ont la troisième. Attention qui combat moutouté. Mais on va poser question, monsieur pour y le monsieur combat fait siwa. C'est bon, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Tu as balo belango. Ah, promis, siwa que balo belango. C'est bongo. Et ça ngo bongo. Et ça que siwa assemblée la église, nenga sema église Michael Mbai. C'est ngabi na komi Moses si ya Michael Mbai. C'est que Maureen ba komi bala, c'est que il ba komi non. Ba chroniqueuse o ba assemblée ba Michael Mbai, Maureen Bola. Il fait Kalombo, siwa Stone. Oh, t'as comme moi, c'est bien nani on l'obtient. Tout ça moi belé. Pourquoi qu'on dirait siwa? C'est pas du tout bien. Ba chroniqueuse, si on a li kamba ça, li kamba loba. Fira l'otanga, moninga. Noël n'ont répondre. Faut qu'on rata le camp. T'es gana ma rata pia. Toka elle, toma wete wana noya. Maka mai abala siwa ou abala siwa te, y a problème. Maka mai assis ça non na mon peña. So va divorcer dans mon peña. Pas mon peña oui Argentine souka de, ni justice. So à l'état, so qui va divorcer. Et donc c'est un bien de Maka mai à subana na eh. C'est là qu'on a créé problème parce qu'il y a posté ban à lobby. Merci justice congolaise, Bokati, Boynaboya. Est-ce que Mike Pinani Penel pas y na live au justice congolaise en ligne? Tout n'a question n'a pas ni ici comme coach Mike Kalambai boy pourquoi? Comment tu es? Na ba Facebook na page na et tout. Nenga te yokate et aka question mon tout ninga wana. Et ça pour assembler en église d'ailleurs. Neti ngabe na posta qui est pour ngabe na puera na église d'ailleurs. Et ça problème te. Bande ko avant ba likamfo ba lolem mona yo. Hein? C'est ça non? Parce na longa da kuna kala côté ya mupenya. Nicolas ko laksa bana yango esali bon. Ma mupenya te on a bena eza ndenge ba pekisa biso na église na le même mupenya te. Na lo pekisa bino ngala taka tobisa comme mupenya. Donc ngala ko tenga comme mupenya te. Allez, pas na cher. Bino tout bon le mambo. Ponga ba ebinga partout na loba trop. Donam dom tout. Likona ngona ngole le fona bena ça encore Mike na bano finga Mike. Loba. Ba pekisanga ngane ba pekisanga mingi. Donc on va pekisa ngisi mo bima ndo ba pekisa ne yo mo. Ba ngai ba Maureen, biso tout ka presse presse disons presse. Ba pekisa biso. Depuis to sambela kuna lobo comment le quoi presse na e. To la presse ne sont netike manifestation mo ezali ouverture et loko soit ONG na yona. Soit azo bimsa album na ye to sala ga lance ate to benga be baninga mususu to mi ba liste to mi ba cameraman ba journaliste to bing non. Voilà donc merci beaucoup pour comprendre hein. Yema benga mal la tête ya YouTube donc marambo to loba wa et to la raille pour te chuter to comme la suna suka webi Fendi PD Fendi a PD à théâtre hein. Fendi o abungi. So, ils ont affaire non, vous expliquer non. Et on a comprendre. Fendi il paraît Abimina homme marié. Abimina femme mariée na Bosani. Abimina femme mariée et celle qui est femme mariée na comme na Zemi après femme mariée qui a longoli Zemi les femmes mariées à Koufi. Yango wana. Et puis la minute de Fendi aza recherché. Tout ça, batama boké. Bon, moi, si cabino. Tant que je suis babaro sala, ndi mali zanzango ni mabani. O sobe a tota chassa varez. Mais sobe na ba dira ba souffra, ba na fi ba sai. Na ba bato kuna na ba kivula kuna. Jésus de mbanda ba souffra. Mais bino na facilité qui pédé, besoin de bonne pédé, badadi ki bikamba ba souffra. Le but va péder, va passer tout. Fendi. Au cours ça va c'est le poison. Kingaka c'est le poison yo Fendi. Ouais l'autre au journal à journal ndé. Nga unena bona nga unaiba ko ndo kosa mama poison. Donc na tino ebote. Na mona ko na Naomi Barcelone au aussi 29 ans. Comme on a 29 ma rambo sala. Ok, linga mama bato bote Zemi hein.
atuwa nali ngolo ba mama bata maboke te pesa ngoko motema kanda motema likunya motema mo la rate motema likunya le kwa jalousie okela ba onzuwa ah likunya jalousie na lingala te kanda disons kanda yoka kanda kanda po basala te po ba bebi sel sono presse na biso ba ya na presse comme monsieur beba ndenge tobaka mo ba 503 mwami kabola na bisa yo ba tini mo pesa ki ngani senga tu so senga donc c'est que voilà côté à théâtre va se retrouver bango surtout yango ba la chronique bango ba caméraman abonnez-vous maman Chako abonnez-vous yaya wani ozobela YouTube ba vu oye futa na ngo soute YouTube ba mam ko akop na bino aboma kop donc elo bona simna bango teka po ba bomela so kop jubo tika so YouTube na biso so moi je place no temps YouTube ekufa neto yeba ba nani ba professionnel c'est ça banani ba chronifoite poni net nga benanga chronifoite bona leki bino ba bokena ifasi no samsala pona zongo bena kop nanga mozo na fona na bena kop nanga na concentré ngo na boulot nanga ko to na misango likonda nanga do na sala ngo pena bon so bino ba sala na nenga ba lo yenge to so YouTube ekufi to kuta na suwa TikTok pe futa ça ba ke TikTok. Voilà donc merci beaucoup là c'était avec éléphant de la presse to comme na sona suka éléphant au senganine parce que c'est même la suka le bata moi message mo em susu bata ba commander ba kotala ba mo penya no trop c'est trop ba lembi biso to kuna mama oyo te o ba commander ba senge ba mo ba kunda famille boy po ba yibike cop likonde ya chako mo da timise bango chako ngabina bango oyo mama na cop boke ba nord mama na cop ba comprendre donc po mama chako ba bota na de futo loba mama chako pe anena na eta zone ezemte na vie abota na ete abokola bana ndeko na lipasa na yo na kufa ombaso pe omba na kufa donc bana mbesi bakoli donc anena na mwana te donc c'est tout à fait donc mbongo oyo bango bazolinga ba je m'excuse mbongo o bango ba linga em subalia lelo mbongo artiste pe mama chako azali na batune o baba yi proposer moi transport chaque mois faut transport chaque soir chaque donc ba jamais faut pas bénéficier po et akop comment tant na kongo na okop nga kutu na kufi boy mama na surtout nga mama na kop po boko te ka ba charité mo ba 4 mikebe balenga po na musuni partout po libérer nga de 30 60 et combien de viande des ans oui bien donc ne bi mama chako pesa kop donc le mona ro senga kaka donc ba konza mboka mama Denise ni akero tele so likambo mama chako akomi mbisi poisson piodi malangwa to nini na kata ya chambre froide to lingi bimise na morgue mama Denise chaka Kongo alobi eza cop na famille ba komede ba tomboki bata maboke premier bata maboke likona ngo mama Denise Nyakeo première dame sunga ba comédien matanga bakunda mama Olive mama ni mama o akanga biso 3 mois so kinga kati 3 mois penda parler sauver mère sunga bango ato zal soute mais sunga yora bon maman donc merci na ba dégâts Schengen ba dégâts Schengen na wenge musique à maison mère merci na ma copine babi chouchou na ma belle ex danseuse de wenge musique à maison mère azasto ma mbwana te motema Jenny répondeur donc babi ba mbote lisusu na ya wili PC ne papa kudu ya Chloé PC ne moi na ko bota babi ba mbote na bede PC ne famille PC ne mobima ba belle famille na linga binotro donc babi éléphant de la presse congolaise fille à libelle hein fille à poitrine na linga bino bongo à ma famille Chunza appelle de moi maman ouais ton droit de Londres alors kutakuta gradi kutakuta ba maman autorité ba chulon de Karim Mokondi Tezador numéro plus 243 ya wili PC ne plus 243 89 85 415 donc on a WhatsApp ou bien non mais pour la monde ba yiba ko pe téléphone na bosse numéro calé na bosse na ngade plus de ba yibi au téléphone mais je refais c'est ya wili PC ne 097 097 15 14 et 097 15 21 420
097 15 21 420. Donc, bien le fond de la presse. Si on va finir dans la commentaire, et l'homme m'a bé, mon nene, na mesa na ngovi na nga. Mon nene na yabo, na mi ke bo finga nga. Mais, son ligne plus de contact, ils ont un benga. Je m'ai bien gros bé de la presse à Zara. So benga, est-ce qu'on a le téléphone, peut-être long. Si vous avez le nom de benga, à benga. C'est ça. Voilà donc, merci beaucoup à tous pour télévision de partout. On a mis le belara et l'eau moro. Qu'est-ce que mon ami tourne? Donc, il y a nangai na pembeni ya la Chine. Na salaka ma beto malam. Donc, bino bolingaki lundi. Kaili moko na gende ko sukola. Mardi, kaili moko na kaprose na Colgate. Mercredi, kaili moko na meli chocolat. Jeudi, kaili moko na alati lubutin. Vendredi, kaili moko na sanati kabelo. Samedi, kaili moko na alati soutien. Dimanche, kaili moko na alati caleçon. Donc pour tala ba émission Congo Victoria. Dans le cas la bino ba to s'abonner na chaîne. Le quoi bikolo to biteto ya mbatu nyonso parce que la chaîne ya mutu ya chaîne pe ya ngate ya mutu. Dans le cas bo dester ke botala te nzambo alikolo o apesa nga musala otini nga ba bonné otini nga batu su ba kotala pe ba émission na Congo Victoria. Pour niveau na baebino. Voilà, merci beaucoup na Gisolo qui était derrière cette caméra. Merci beaucoup à Moïse le prof d'un montage. Merci beaucoup à notre boss JB Kumaluta. Donc, boss, attends, YouTube est foutu dans le bien, mais on fout à tout bien. Ça, il faut le dire. Vraiment, c'est un boss vraiment à féliciter. Nandenge auto kota qui dans la Chine. Bah, mon que tu le carine dit tongo ti soir. Nandenge lelo boye. Tobi suko te. On fait notre travail. S'il y a pas de carine, on parle. S'il n'y en a pas, on fait notre travail. Bah, on se coba siliki. Mais ceux qui bossent à moni bon, qui peut coûter. Donc, merci beaucoup à notre boss. JB Kumaluta pour prévoir aux écoutants dans Congo Victoria au net au Kangana yo au salon amno mususu pour écouter au rien. Donc merci merci na FM depuis Paris à Oza na Kinshasa. Merci na maman Bergelia 2, maman Jartite Mayabo, merci na maman Bibiane maman Bibiane Ketou, mère na Zui déjà et ça linga bien. Merci beaucoup na comité clé na Hollande, Willy Class na Hollande, peut-être que l'engagement est adossé depuis la Suisse. Donc tout le monde, je vous aime, je vous amour, je vous adore. Donc bisous, à la prochaine. Bye bye. Ndeko ya Congo, pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey, Yokadia!